matondo bana Congo babena Congo bane Congo bino se pai bozali oyo bozali koyoka lelo oyo bozali kolanda na ngonga oyo ezali mama na bino wandiwa mamu wa mushinu mukwabu oyo wapi lelo penza azali ye moko te azali na bandeko na ye oyo akopesa bango baloba po basola na bino mbote bisika biso bino bozwami bamakesa bana Congo bisika nyonso bozwami babundeli ya mboka bakombatana bakombatante nyonso na pesi bino mbote losako pe yenge na bino baso habari betu abo na minoko nyonso na pesi bino ba mbote mingi kasi tokokende penza mwa lombangu lelo penza mpona kosolola mwa moke masolo oyo ezali koleka na kati ya Congo na yango po ete liboso tokende na manaka na biso na kopesa nano bandeko na ngai oyo bafandi awa mpona mbala liboso nakoyamba bango na engbunduka ya biso na biso mpona kosolola masolo ya lelo na kopesa po bakoka kopesa mbote na bango mbuta na ngai na pesi yo mbote opesa pe bandeko na yo mbote omiyambola mbote ezali ngai lutumbala pindi salamau pour tout d'abord en tant que un Congo Congo ezalaki avant mutu se présenter il faut alakisa apesa luvila na ye po bayebaki ye azali nani alors comment on ezali lutumbala pindi salamau ngudya mevulu muluvula panzo teka same muluvulu lwa nlasa mayala mono yimwe panzo teka ye nlasa mayala donc nazali bongo rapporteur ya pundu ya mayala auprès de la coordination oyo ezali kosunga bundu ya mayala na kati ya Europa et puis na Amerika et puis lisusu nazali responsable ya bundu ya Congo pardon ya bundu ya mayala na kati ya Scandinavie awa comme pe na kati ya Suède yango wana en tout cas na kopesa surtout mbote na mfumu mwanda nsemi po vraiment na ntango oyo na mosala nyonso asali c'est suite à combat na ye oyo se retrouver na kati ya situation za mosika oyo kopesa mbote mingi esika azali ayebaki biso bamakesa tout tozali nsima na ye donc tozali toujours na kati ya combat matondo yaya baloba mboka yo yenge bato nyonso bazolanda biso kombo na ngai yaya madieta ngantswa ngudia bele vula mpanzu siamela vula ndongo alors mama na ngai aza na kati ya clan mpanzu papa na ngai na clan ndongo yango ngai nazali mpanzu na ndongo bayenge na ngai na kopesa na coordination mobimba na bamakesa baza partout bamakesa nyonso ya BDK bamembre ya BDM ye moko longi ya Congo fumune mwana nsemi na bamakesa nyonso à travers le monde ngai nazali fumwa zikwa ya Suède zikwa bakulu naza pe membre ya coordination ya Europe na Amérique matondo mingi ya solo penda bandeko basiko miyambola bande zali banani to yambi ezali bato ya coordination na kati ya Europe bango na Europe américain Europe Amérique na Asie bango ni mutu baza kosunga biso na coordination efanda kitoko esali na kimia tozali kobongisa ete bundu dia Congo ezali monene ezali na bana na ebisika nyonso kasi bambuta kobenga mabobianga mi epai lelo pende pa mama na bino wandiwa ezali ete na koloba makambo oyo ekoti na kati ya bakongo makambo oyo babomi bakondane condamnation ya mort ya bamakesa ya bundu dia Congo mbuta na ngana kobanda na yo bakondane bamakesa ya bundu dia Congo po basali nini tout d'abord mbote pe susu mingi na kati ya mamakesa nyonso to esika bazali po tozali na kati ya komba ezali oyo esalami wana ezali kaka conséquence ya komba oyo tozomene parce que soki ya un mouvement na kati ya Congo oyo ezali kopangisa pouvoir en place ezali tout d'abord ne mwanda nsemi likambo etali parti bundu ya mayala na likambo etali bundu ya Congo parce que bundu ya Congo ezali force na biso alors na kokama te bamakesa na bakanga bango parce que combat oyo tozwa komene mpona to libere mabele ya Congo
en tout cas ezali kogene. Alors wana bazali kostatier d'exemple mpona kolakisa ke donc bakosala tu mpo baécrase biso, mais biso tokolembaka te. Pourquoi? Parce que kombo oyo tobandi yango depuis kala, depuis tobandaki depuis année passée kutu awa dans le 7 août tobengisaki na population ya RDC babima libanda mpona na soulèvement populaire wana mpona to ravager régime wana ekende. Malheureusement bato babimaki ezalaki bamakesa bunda Congo na bandeko bakongo oyo babangaki te babimaki. Alors na ntango wana mpe na ntango etumba wana elekaki yango wana bakangi kelke makesa yango ozomonaki na suite wana bakondane kelke makesa bazali bakondane à mort, mais ezalaki ebangisa biso te parce que babwaka kaka libanga na manga ya kotela. Donc c'est ça. Matondo ya solo penza bakangaki bamakesa wana ezalaki le 7-8e mois to bakangaki bango tango nini oyo bamakesa oyo bakondane à mort na motunana basali eloko nini ya na ngai yo mutu zali mutu a coordination bino pena bokotaka na se ya mai mpona kozwa makambo basali eloko nini ndenge bakondane bango à mort. Bamakesa oyo déjà faut toyeba nano définition ya kesa. Kesa aza nani? Kesa azali guerrier, azali aza soda, aza ebundeli ya mboka ya mabele ya Congo. Alors bamakesa na biso oyo bazali condamné eza bakesa oyo bakangaki na Congo na ba événement oyo esalamaki si je me trompe pas na ba début ya année 2017. Alors beza bango mutu ba condamné ba mususu à mort, ba mususu ba peine ya milai ezali pe ba yaya, alors ba mama ba sœur na ba mbuta na biso. Matondo donc ba condamné bango à mort olobi pona événement esalemaki anembula eleki ba condamné bango à mort basali eloko nini mabe nini bango basali ba condamné bango à mort likamo biso tolingi toyeba bana Congo balingi bayeba monde entier balingi bayeba ba condamné bango à mort po basali nini événement nini elekaki bayibaki babomaki mutu nini bako condamné bango à mort bango bayibite babomite ya biso bango bazali baza ba combattant bazo bundela cause oyo eza noble bazo bundela mabele oyo ya bakoko na biso. Alors soki ezo gêner pouvoir en place ke bato bakoka kotelema ou po bazali bamakesa lokola bakesa ezobangisa yango wana fo bakondane po baintimide bamakesa mosusu mbala nsima batelema te. Nga na koexplike yango bongo me ezali mpe eloko ya sika te yaya. Déjà toyebi ke bafumuki mbangu bazala persécuté bato baki pembeni ya fumuki mbangu bakondana pe bango bakanga pe bango ndenge bakondana ye moko baya ebitaki pa batuba bango. Alors mpona nini mpo baza kobundela mabele ya Congo contre injustice. Alors bundu ya Congo ezobundela injustice oyo ezali fait contre bamiyindo na système oyo tozovivre na époque oyo tozovivre sikoyo. Yango wana ezali normal ke bazala genome biso autant que kesa to continuer ki kesa na biso na to soutenir toujours continuer ko soutenir bandeko na biso ko luka kopesa bango moral na kimia na motema fo bayeba ke époque eloko bazo subir minute oyo ezali baza bango moko te toza elongo na bango. Matondo ya solo pena tozali elongo tokobeta maboko Matondo mingi ya solo pena tozali elongo bamakese pa bango bazali tozali elongo penza ya solo soki tozali pena elongo ya solo pona kobeta lisusu maboko bakesa bayeba te tozali elongo tobeta makuku basatu mbala mi libua tokei Matondo tozali elongo ndenge ya yolobi omanyoli yango kitoko ete na tango ya fumuki mbangu persécution ya la kitoko pokoso ekotaki tango bakangi bake kokanga fumuki mbangu babwaki na boloko pona koluka intérêt ya batu mwindu babwaki fumuki mbangu na boloko bakamati bato bazaki pembeni na ye kobundisa kaka histoire ça se répète
ezali kozonga kaka ndenge ezalaka liboso. Me mbuta na ngai yaya na ngai oyo akoki koloba elingi koloba ete ndenge toyoki sango persécution wana ezali gouverneur ya bakongo Mbandu, un certain Mbandu oyo azali gouverneur ya bakongo oyo wapi yende na matezolo na basanga na ndenge bayebi bamakese mpe bafandaka mpo bakangaki bango na nini na nzela te quand même bazwaki bango ndenge mpo batoyoki ete gouverneur Mbandu matezolo oyo bazalaki na kati ya bundudu ya Kongo basangana azalaki bundudu ya Kongo zola azali mpe na kati ya bundudu ya Kongo bakangaki bamakesa ndenge nini. Mais mpona kokanga makesa c'est simple mpo balukaka toujours batraître mpo bakoki koyede mpona basala besogne wana. Alors donc bato oyo cité wana bazali parmi bato oyo bazali kopesa d'information mpona balandaka bamakesa kokanga bango esika bango bazali. Et toyebi na biso tozali bien informé parce que biso pe toi nous avons nos propres services toyebi mais ezala mbatu ezala matezolo ezala zola ou basana qui que ce soit toyebi que il y a une justice le moment viendra parce que tous on a problème na ta Congo ezali problème ya nini ya occupation. Alors ceux qui bango ba poni qu'il faut pas ko servir le régime Kabila pona Kanambe Hippolyte Kanambe pour notre intérêt personnel. Donc c'est à été voir bon biso to ali ba makesa to ali ba soda et to ko trahir mémoire en fumu gimbangu te to ko trahir longi ya komote les mois d'ancien to ko sala mo ke to ko trahir pas pour na biso te parce que biso doit bateau to katande tout ça bateau donc makina na biso ekosopana mpona mabele ya kokata ndefi mpona bato bazolanda biso ndefi elingi koloba nini. Donc ndefi elingi koloba nini kokata serment tosala serment mpona kobundina mabele ya Congo. Donc tokolibere RDC wana mpona tointroduire un nouveau système kopermettre ke peuple congolais dans l'ensemble peuple Congo à s'en sortir. Pourquoi? Parce que peuple a souffert, peuple a na kata misère partout alors que mboka wana ils ont la richesse qui peut permettre que pas vivre bien quoi. Mais ils ont la misère à ça. Pauvreté ils ont partout mais bango bazo sepela ke donc faut ba congolais ba nyokama faut ba boma bango pona bango balia. Alors on va mettre fin à ça. Donc baza batu moko ndenge ba faire condamner ba kesa budia Congo na justice ya bango ndenge pe bango toko kanga bango donc ba ko subir peu justice aux alliés parce que ce sont des collabos et ba collabos sur na bango ils ala kanini ino moko pour répondre matondo yaya yo zali mwasi matondo yaya yo zali mwasi na kati ya basi ozali mama oyo ozali na kati ozali kesa ndenge ba condamné baninga na yo basi moko kudu ti condamné à mort musu bapese mbula zomi ba mama ya bana mike bazana mikolo te bazaba jeune fille ya osoyoka ngo ndenge nini nazoyoka pasi mingi na motema yaya ya komona story yaya na biso mais biso otoke kesa ozala mwasi ozala mobali oza tout d'abord enkesa. Alors ezali pe baya evitaki pape bakondanaki bango baki ba jeune fille ezali kaka to continuer kosunga ndenge nalobaki kosoutenir bayaya na biso wana mpo baza courageuse baza bafemme forte eza mwasi n'importe quel mwasi okoki otelema te basi mosusu bafandi na bango me bango batelemi mpona cause oyo ezali noble cause oyo bakoko na biso badélivre vraiment basala mpona l'homme noir akoka kosepanouir na mokili ezali eloko moko ya moke te sacrifice bango basali. matondo yaya kasi tomonaki mpe mikolo oyo bana basi mpe baza koloba baza koganga baza kokebisa kanambe wana maloba nini okotindela bango mpo bayoka soki bakozala na ngonga koyoka biso bayoka mpiko oyo bango bazwaki courage oyo bango bazwaki otango kesa na oyebisa bayaya na biso na bamakesa nyonso bamikengi nyonso bakontinue kotelema biso nyonso totelema tolala te mpo tokomi vraiment vita ezali ndenge banasemi alobaki ye moko asi
akataki dia nzengolo ya suka alors apesaki dia mot d'ordre tokomi na deuxième phase alors tocontinue kaka makasi tolala sikoyo te tokoya nanu sikoyo te parce que tokomi déjà pembeni matondo yaya mbuta na ngai mbuta est-ce eloko motuna nazali po toza okende tosilisa condamnation à mort osoyoka yango na Afrika. Condamnation à mort yaya na Afrique. Oui, mais on va payer belé oyo ba régime wana oyo bandeli oyo na tobenga kango ya longa a sa qualifier ona. OK, ezali bolongo la siko na Congo siko. Condamnation à mort na Congo soyoka yango. Mais c'est pas la première fois na Congo makambo salami parce que ezali problème ya système parce que problème ezaka ke politique kanambe le Rwandais tout ça na problème ya occupation ya ba nilotique oyo ba ko équiper ba bantu pona ba basila mais et ko sala manga te pourquoi parce que toi on a besoin de tout antimati et na kata Afrique centrale tout ça là une étape bantu d'Afrique centrale tout ça là yango à partir ya RDC wana. Mais comme betali condamnation à mort c'est la deuxième fois na tuni na période oyo tolongo la programme Mobutu condamnation depuis Hippolyte Kanamba oyo ba moi liboso pourquoi parce que bango batali liboso pourquoi parce que ba marqué na otobeka na bandelique les marqués ça dérange Bundudia Congo dérange Bundudia Mayala dérange pourquoi parce que nous avons une vraie politique pour na Congo wana. Parce que tous les autres là, les consorts là, les partis politiques, ils sont des partis politiciens médiocres et corrompus. Bon, motuna mbota. Ba oyo même ngolo ba wana ki ba kondana ka bango ava bazaki bolimbisi na lobite ke na discrimination. Mais bazaki ba bikolonine. Mais c'est toujours bon, c'est-à-dire que les akali kamba bikolo. Mutate, la plupart, la différence c'est-à-dire que la plupart eux ba condamné awa, ils ne sont que des bakolo. Ya on a bi o ba condamna ka liboso a morezaki banani. O ba condamna pe liboso a mort c'est toujours des bakolo. Bakongo kaka. O ka bakongo c'est veut dire liboso gêner na kati ya Congo. Oui, pourquoi parce que biso to na to yebi nini place biso bakongo tozali ba leader. Nous sommes une tribu, nous des pouvoirs. Tu as dit bah leader y Afrique mobimba chez les Bantous. Puis ça te repose à bango direction. Mais bato ba ondi ma mais ba pour mongimba ngalo ba yeke atinde biso longa Congo ne mwanda semene makanda. Faut ba landa yé. Donc toi na mutu musu ko yokela te ezali yé. Soki bazo na ko yokela yé mais aloba ki ngo bien que ne bandiri ba yokela yé mais tôt ou tard petit à petit ba ko comprendre. Et na minute oyo na kata Congo wana ba yibi ke les seuls vrais leaders au bazana ezali ndonga. Na mindele pe bayebi ba mindele bazako ba mindele ba ngwazantanto ndi mutu bazo travailler pour na mindele mais mbuta na ba opposition bien majorité bazo travailler bango pona et bazo travailler pona ba servir ba mindele wana to yebi ya mbuta congolais nyoso atazali zo bayebi ete ba politicien ba politicien batondi wana mais nazo ba likambo ya condamnation à mort na Kivu tozobunda na Kivu esali bambule bele bana Kivu basili kokufa bazo kota bazako boma bato na kati ya Kivu batu wana kaka bazali na politique na kati ya Congo Kinshasa pourquoi bako condamner bango à mort pourquoi bako condamner bato bazo boma bato na Kivu à mort batu wana ba makesa babomi mutute basali loko batemi na nzela babi non tolembi poni bako boma bato na Kivu te bako condamner à mort bato bazo boma bato na Kivu mbuta mais parce que makambo Kivu to yebarake na période to benga ngo ezali économique de guerre o ezali ko profiter que na bango moko baza na kata régime wana na bato batie kuna na kati kuna donc il y a une complicité au ça là que faut ba faire taire ba situation wana ba côté kuna par rapport na côté na biso parce que na Kivu la plupart ba boma kaka bato ba bomi quoi mais tant o ya biso ba kangi yali pona ba statuer un exemple pour ba faire voir que en tout cas bino faut botika komba na bino wana obiso to kotika komba wana te parce que komba na biso ezali noble donc lito biso to ko sala ezali une cause noble pour na to libérer Congo totia nini régime asika oyo ko permettre bato pas s'en sortir peuple à se retrouver yango na etumba na biso donc qu'on le veuille ou pas Hippolyte Kanambe partira et puis to ko imposer un nouveau système pour permettre que bato soit se retrouver donc l'état est avec nous to yebi peut-être pour faire un matondo mingi ya solo penda
tokomi tobandi kobelemela suka manaka na biso ya na ngai soko ozali likambo ya suka ya koloba obakisa po ete tokomi mpenza na suka na manaka na biso. eloko moko na ngai na bakisa ya ezali concernant condamnation ya mort ndenge olobi condamnation ya mort totikala koyoka yango te toyokaka esalama na batango ya kala mais na to moderne oyo soki babenga yango soki 3e to na république oyo totikala koyoka yango te mpo bato baza ebele basali bacrime atroce oyo ya minene vraiment baviole koboma makambo ebele bakondana bango ya mort te ye moko ministre chez Otundu alekaki na Nations Unies ye moko alekaki na Nations Unies alobaki ke la RDC ne condamne pas les condamnations à mort na RDC n'existe pas. Wana condamnation à mort ezali aboli ezalaka te mais alobango na Nations Unies tango alingaki à se justifier par rapport ya ambassadeur ya Nations Unies des aux États-Unis na siège à Nations Unies na Amérique matondo ya solo penza Chez Kitundu, que je connais personnellement, yo ozali wana okende ko buka lokuta. Bozo buka lokuta pona bande kona bino bakufolo baki condamnation à mort réalité. Yo yebi makambo o ezoleka na Bakongo, o yebi gouverner ya Bakongo makambo azosala na Bakongo, ba juge bango bato bazali bato ameko. Bino bo condamner bana wana, batata wana, ba mama ya bana. Boyebi ya solo basali mabeni ezali pona intérêt na yo na bana na yo bakoko na onde bana wana bino bokondane mbuta na ngai soza kamba kosuka koloba oloba po ete tokomi na suka manaka na biso na likambo na masu ezali kaka ke bamakesa nyonso to esika bazali bayeba toujours bazala mobiliser morale ekita te au contraire événement ndenge esalami epesi biso sous force toyei komona ke biso bamakesa toyei kotika te parce que soki totiki combat on est là dit va convaincre ennemi na biso va convaincre biso d'où sikoyo toujours continuer combat wana donc l'homme a la confiance na biso ba makesa na ye parce que a formé biso très bien et na combat na tout dit prêt à tout donc nous allons libérer la RDC nous allons installer un nouveau système qui nous va permettre que peuple d'Afrique centrale a vivre dans des conditions bien à tout point de vue sur tous les plans. Donc, matondo mingi bandeko bana Kongo babena Kongo binoso bisika bozali na kanisi bolandi biso na bokebi bonso eloko nini tozobo manzoto bandeko na ngai epai ozali soko yebaki te condamnation à mort na Bakongo ba condamné 7 makesa tango boka makesa bundu ya Kongo botuna bato ne mwana zemi bango baza bato bazali kaka bato lokola yo kutu ba condamné wana makambo ya les 7 te e makambo akala matezolo basangana zola bazaki na bundu ya Kongo banani ba mwano wana bazaki na kati ya bundu ya Kongo gouverneur ya Bakongo po alakisa ete bino bapaya ngaye nazako pigna ye na kotekela bino bato ba Kongo et puis mindele bayebi ete ya solo penza soki to kangi bato ba Kongo to nyokoli bato ba Kongo biso nzela na biso ekosila ba makesa bazali dangereux pona biso to konza ba Congolais mbula na mbula likambo ezaka bato bunu dia Kongo te likambo ezali ya ngai na yo congolaise potango Kongo ekotelema Kongo wana tozomona o Kongo ya kati wana tango etelemi tout Afrique mobimba Afrika mobimba etelemi pona nini bandeko bozomona te bazolanda ne mwana se bazoluka ne mwana se mina ndenge nyoso yo Kongolo ozomona te likambo eza na kati ya ndako na yo me kasi bato ya libanda bayebi likambo ezali na kati ya ne mwana semi baza kolanda ye baza koluka ye ndenge nyoso bazala babiloko na bango baza kotinda me ne mwana semi azali mopepe nani akokanga mopepe soki na ngina poto kati na bambuta ngatu na bango eske boko kangina ngali bokia mopepe bayela ngai soki bayeli ngali bokia mopepe ngana koyebisa bango bakanga ne mwanda semi bandeko na bino so bozoyo kate na Bakongo ba condamné bango condamné à mort condamnation à mort bato sambo basi mibale mitano
to mwasi moko batie 10 ans mwasi mususu il faut baboma ye mbandu yo umela na mwasi na yo umela epa yo zali umela mbandu bakulu basunga yo na ndenge oyo kwe bakoki kosunga yo epa nyonso ozonyata makolo mbandu ozonyata makolo na mabele ya bakoko ozonyata mabele oyo fumu kimbangu amonela kipasi ozonyata mabele oyo ya mvita kipa mona bakulu nyonso baleka na bakongo yo ozonyata bango sikozo opietine bango oza kosakana bango mbandu yo bosani koza na mabele ya bakoko mbandu yo bosani ke oza na mabele ya bakoko bongo bino ozobenga bokoko Simo de Kamba yo lobi ozali fumu kimbangu reincarné bandeko na bazoboma bango fandi tomona kifumu kimbangu ndimaki biloko te kasi yo fandi ozondima bana bakongo bosili na kobima te ba traître tout soki bangala basali yango tokosepela baluba basali kosepela kaka bino moko na bandeko na bino yo mbandu bato wana sambo oyebi ta mosusu babota na bango oyebi bandeko na bango mais osali yango mpo na intere ya mopaya nyonso elekaka nyonso ekendeke moto moko ta kotika na mokili oyo azali mbandu Léopold aya koboma bakongole Léopold aboma na Afrika aboma na Afrika bamindele nyonso baya baboma na Afrika baboma na Katiopa mbandu bazali wapi na okende musika na pioka Léopold azali wapi o Léopold Léopold na kenda bomengo atika yo sikoli olio tika souvenir malamu otika souvenir ya mabe mbandu soki likambo ya rive na bamakesa yebaka yango soki likambo rive na ekomeli bamakesa mbandu epa yo zali yo zola yo matezolo yo basangana bisika nyonso bino bozali botambolaka na mopepe botambola mopepe kotambola na mabele ya ntata nzambe apungu te bandeko matondo mingi na bino nyonso bolandaki ngai matondo mingi na baoyo nga na yambaki mbuta na ngai lutumba lo ampindi ya na ngai makesa madieta ngatwa pe bandeko nyonso oza kolanda ngai napesi bino matondo mbote pe yenge na bino baso tika ete bakulu bamola Kongo bazara biso nyonso matondo Ngeta